6 ans après la mort de Papa Wemba, qu'est-ce qui est devenu Viva la Musica? Et ça là na chaîne Oyo. Il y a confrère na ope moko na chaîne Oyo kaka awa. O Papa Wemba présenté batalobi yaza leader. C'est comme si que bino bolinga te que bango ba exister. Yango pe bango air mo batel sa mindu ke pa na bino. Batuso balongwaka déjà po ba panza viva. Et bongo lelo ba olinga suba sala viva ni. Bino ba artiste lelo na banzembo na bino. Vous ne faites pas véhiculer de valeurs. Les orchestres ça plus de 40 ans. Biso zara ba message na biso ou e banda depuis kala na viva. Oh Betty Sanga pour mon Real de Madrid. Ata stade mobimba bazoku misanga. Na somona neti bazako cholanga. Souvent pour tout le baba œuvre na yo, il faut tout se rassurer si et seulement si yo moko mutoko ma banzembango to somba rapé banzembango. Na 8 titres wana zala sincère bato batala biso ebele po peut-être pe bato batekelo banzembo baza o eza RTG. Tam soupe mutongo otala. To boy mutana ko ma frustré na 8 titres wana to shafula kanda est-ce que yo moko mutokoma to na 8 titres wana tango mususu pe yo koma no ka 2 6 batekela. Ah ouais, ce que village na eloko soko linga ngo panzango te. Oko sala ndenge kaka ba vient na biso ba bayelo kanto basala. Neti vient na biso ba bayelo kanto to mona azo défendre makambu na ye mais so mutu to atali abi ah wana viva la musique pe. Pour ça moi na vie beaucoup. So batel ba vient na biso ba stino as de la chorale. So batali ba wilo longomba. Mais bango problème moko eza ke bino sko botika na ba chanteur te. Bango selon ndenge bazolo bela. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les lots bino bwana ba chanteur to bwana ba chanteur te. L'air na zui bana mai mususu na orchestre ndenge bana mai bakendaki na sangisi bango wana zo banani na zui Dadi Bola Thierry Mogratana na commissaire soliste ngamo na komo travailler na ye na zui penza azaka nani liboso azaka nani azaka accompagnateur. OK na zui na Dadi Bola na zui Nzenze mwana vient Nzenze baba beta sente na zui Nzenze na comment travailler siko na équipe wana deo pour deo azaka defendeo azaka batteur mais ya musique funk bani donc siko faut cotiser sous souper na typique akoma beta ba seben na comment travailler na équipe wana. Sur le plan artistique ozala ba album ebele bima oyebi ekondenge ezalaka la voix du maître ekonango ikeseni na ndenge ezalaka par rapport à ndenge bango ba yembi pe na absence il y avait beaucoup to ba eko ezali kaka ndenge ezalaka. Bon omoni l'air vieux azalaki et ben on pesama na 100% pour yemo azali 100% star et ben pesama na 100% mais sikoyo e pesami na 90%. Parce que yazate. Oui. Pour bisope toza ba élève à maître. Pour bisope to Hollanda nzela ya maître. Yango no moni kombo album angweza la voix du maître. Siko eloko nini neti bino moko bozo sentir pena que ce qui vient à la kailinge à la 100%. Qu'est-ce qui vous manque dans tout ce que vous avez fait? Boza ba élève à maître et qu'est-ce qui vous manque dans ce que vous faites aujourd'hui? Mais Papa Wemba azalaki Papa Wemba azalaki Papa Wemba donc oyo ozangi sanga kutundenge ofona loba po chanteur a modèle wana ngati lelo na betina chanteur ya modèle wana ponaza bassiste ya na umeli quand même na métier donc tellement que toza ba élève à maître yango no moni bisoto poussani penati na 90%. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomi ko bomana bango na bango, ah wololo mama ye, bilyaki bango bikoki. Tala bakoma ko bomana pona sujet na yo wololo mama ye, ah bilyaki
biliaki bango bikoki bana kin bana braza bana océanie bana biso nyonso tosangana veut dire que s'abonner massivement la chaîne ebimi mikolo po kanga makambo. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Kong Africa avec Kagraf Songanzila numéro 1, number 1. Salut la famille, ici l'artiste Bobby Felani. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Kong Africa avec Songa Nzila number 1. Nathalie ta epesi makambo chaîne ezaka moko ya vie nanga moko Songa Nzila vitrine d'Afrique. Bien biso nyonso na kati ya vitrine otala biso kaka na kati ya vitrine. Bienvenue à ce nouveau programme de la radio-télévision du groupe L'Avenir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres. C'est votre émission qui n'est plus à présenter, œuvre de l'esprit. Dans cette émission, madame, messieurs, ça nous permet au moins de comprendre la réalité, la philosophie de nos invités. Voilà pourquoi nous avons choisi de recevoir quelqu'un qui va nous parler de lui. Surtout avec ses œuvres, on va pouvoir décortiquer. Ne bougez pas. Je vous demande de suivre cet élément qui va nous permettre à bien s'introduire dans l'émission. Nous sommes de retour sur ce plateau. Tosha Flakanda, bonjour. Ouais, pas grave. Bonjour, Songa Nzila. Merci. Nous sommes très honorés de vous avoir. Na plateau Nabiso Awa, ce n'est pas la toute première fois, mais dans cette émission, c'est pour la toute première fois Toyambayo. Samoboni. Ouais, ça va. Bon, on va peine à merci. En tout cas, Oeza chaîne moko Otolinga mingi, Oe Salabiso, Oe continue toujours pour Salabiso. Na émission na yo lisusu boy, donc c'est un grand plaisir. Merci. Vous êtes chef d'orchestre du groupe Viva la Musica depuis plusieurs années d'ailleurs. Nzembo tu kotala awa, ezali moko yaba Nzembo. Ils allaient tirer un album Nabino La Voix du Maître. Sochola. Sochola. Au début, on a. Comment Sochola, ils ont comment Mututo? Ils ont combat Mutu. Sochola, ils ont combat Mutu. Donc, Nzembo ana na meki ko expliquer moi si ndenga lingi mubali na zala na palais ndenga lingi mubali na ye azala na bolingo na ye quoi. Lorsque vous étiez en studio, tant besoin d'enregistrer Nzembongo, ambiance à studio d'abord, vous étiez déjà sûr de ce que vous faisiez ou bien ambiance déjà très bien, Bisso Viva la Musique, les orchestres professionnels, donc l'air de sangana professionnel, sangani pour basala musala na bango, donc ambiance très bien. Peza Nzembo moko et salamaki pena na mayele mingi po eza mutuashi et yembami na lingala na tetela. Donc moi voix Neymar Likolo Nango. Pourquoi choisir Neymar tandis que l'artiste peut baser belé? Pourquoi il peut qu'on artiste soit belé? Bon, Neymar c'est un tetela. Papa Wemba na timbre vocal naie où Neymar azo incarné lelo. Papa Wemba déjà azaki tetela. Papa Wemba banako yemba déjà na tetela. Donc nga na réfléchissaki na koko bungisa style wana te. Na koko bungisa style wana te. Na koko bungisa pe patois wana te po yango eza ya biso ya Congo. Donc yango pe eza partie na Viva la Musica. Yango wana Neymar le rôle à hier pour comprendre langue bien. Yango na traduction salamaki facilement na Neymar. Voilà. Vous êtes au sein du groupe Viva la Musica, c'est, je peux dire, plus de 25 ans ou 25 ans. 26 ans. 26 ans. Ouais. Depuis aux ans à Viva la Musica, 26 ans na yo. Au sein de Nzembo Boni. Nasali 8 titres, mais oui, il y a moko. Oui, yanga moko, mais nasali pensa nasali makambo belé et belé. Donc son alobi belé eza et belé. Naibi
Ce qui peut, il faut peut-être hein, à la langue, pour se baser dans la guitare basse. D'abord, parce que ce que nous permettre de une émission mon côté. Lelo, on va juste se baser sur l'écriture. Nous musique, musique au travail souvent pour tout le verbe œuvre il faut se rassurer si et seulement si yo moko muto komaka banzembango to osombaka pe banzembango. Na 8 titres wana zala sincère bato batala biso ebele po peut-être pe bato batekelo banzembo baza o eza RTGA. Tamusu pe muto ngo otala. To boy muto na koma frustré na 8 titres wana to shafula kanda est-ce que yo moko muto koma to na 8 titres wana tango mususu pe yo koma no ka 2 6 batekela. Bon, ngamo muto na komango depuis dans l'écriture il y a très bien pour ngana babalisa grâce à Nzambe pesangai likabona pe na mwanchiki na kenda donc na komaranga moko banzembo nanga tout ezanga mo mutu na komarango naza pe musicien donc l'air na simbi guitare na osala mélodie et puis ezoya na écriture tango ezoya ekomaka ndeni ni po osala choix ya ke muto ifo yembelanga ezaka par hasard to tango mpe ezoya wana ozoyebaka eloko oyo ndenge na obeta yango ifo napesa yango kaka ntan mosusu intel ayembelanga elaka par hasard te lere osala déjà eloko donc ozopense déjà na voix oyo ekozala bien timbre vocal wana mutu akocomprendre yango mpe mpo totalaka intelligence mpe ya bachanteur ozotala intelligence artistique na ye ozotala mpe savoir na ye na timbre nini façon nini mpo ezala neti ekomi ya ye quoi ye mpa kozwa yango na âme nyonso. C'est un peu ça. 6 ans après la mort de Papa Wemba, qu'est-ce qui est devenu Viva la Musica? On a comme l'impression, Lelo, Tokoya Kozata Msusu 2 ou 3 ou bien 4 Viva la Musica après le départ de Papa Wemba. Or, Viva Izakaka Moko. Lelo, après le départ de Papa Wemba, Bobimisi album, félicitations. Où Ezali, et puis ça m'a battu sauté, tout le monde a orchestre belé. Où Pena Izaka leader à Koufa, Soka leader à Koufi, bon, mon après une année, 2 ans. Mingi za to comme 3 ans au monde abena makambo elali mais bino 6 ans après vous résistez un temps pe to mon appel batum suspect bana viva moi divergence wana et bang sabino te ezo tabino na moi bozo comme frustré te to comme la frustré na nini biso comme frustré te biso za orchestre moko esali plus de 40 ans pour te pop bango ba grand chanteur bango ba bon chanteur bango ba leader. Bon, ezalaka na chaîne oyo ya confrère na ope moko na chaîne oyo kaka awa place Papa Wemba a présenté orchestre Momba Malobi. Je crois dans Ndou l'avenir. Oui, Ndou l'avenir. Il y a Kouloutou Nanga 33 Chitengi. Ah oui. Oh, na ope Sambota trop 33. Donc il y a penzaza il y a yebi mukolango au Papa Wemba présenté Batalobi yaza leader. A présenter en ndengwana mais yebika biso za batu tokoya koloba te biso to lobelaka viva la musique na 6 ans album bimi la voix du maître album eza na marché il y a disque pe eza na plateforme tout ya téléchargement donc soko betika ka Papa Wemba officiel au mona ba clip OSC bimi. Donc récemment à Otoboaka Chochola au Batu Batali. Donc Viva la Musique est très bien. Très bien. Ce que Viva, parce qu'il y a un problème, hein, il y a un petit problème par rapport à eux, les médias, hein, je crois qu'ils posent dans les réseaux sociaux. C'est comme si que Bino Bowling a été bango existé. Il y a un peu bango air mo batel samindu qui pas na Bino Bowling a été bango pe beta banzembo oyo à l'époque pe beta on a vie tant via Zalaki. Oyebi so tozongi sima tozongi penza sima na ozongi saka batu na 2000 na ozongi sa batu le 31 nous y a 31 il y a premier 2000
D'ailleurs, s'il vous plaît, on va arriver. D'ailleurs, je demanderai à la régie de nous proposer quand même un titre. Hein, qu'on appelait Bissobanewana. On peut faire le choix. Il y a l'album Alain. Hein, Tokozwa Alain, Tozwa Paradoxe. Je ne sais pas, avec la complicité de mon réalisateur, on peut nous proposer le tube Paradoxe pour le plaisir de tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Gina Mateta, je te salue. Je sais que tu es en train de nous suivre. Nous sommes de retour. Paradoxe. Et rappelez-nous. En tout cas, Paradoxe, c'est rappeler à Makambo belé, et rappeler à pensa l'air orchestre. Donc, l'air nouvelle écriture est Panzanaka pour écoma nouvelle écrita. L'air nouvelle écriture est Panzani. Donc, Nairobi Msanze Mwana Paradoxe. Album Wana, Eza, album Ngam Tunasaki, donc, concept nango pena arrangement na mayele pena loboko ya vie nanga Alfred Nzimbi donc on a pesa mbota trop mon vieux Alfred Nzimbi bakala diakuba donc naye donc nasaki to salaki album wana penzembo wana bimaka meilleur rumba donc omoni na temps na pena okanisa po ezalaki na batu balongwe po basani po baboma vivante pour ma nouvelle écriture. À l'époque, on a badan balongwaka. Bendo, Pompon, Christian Nzenze, na Ramazani. Bakene pour basani. Baké ça la nouvelle écriture de l'an 2000. OK. Tandis que nouvelle écriture ils ont déjà. Oui. Et commeagi makambu ya la combo biso to pemi donc biso comme une nouvelle écrita. Biso comme une nouvelle écrita potos à la pensa que confusion zalate. Donc tala sikoyo bato balongwaka babomi déjà pour baboma orchestre biso sali Paradoxe succès à danger ngana bi meilleur bassiste du Congo Paradoxe bimi meilleur rumba na tana obima meilleur bassiste du Congo na guerre ya bawenge na tana obima meilleur rumba na guerre ya bawenge pour guerre ezaki penza ya bawenge sérieux na ba martyr donc na temps wana donc succès ya modèle wana à la une bon natali lelo boy na réalité o ya lelo na ndenge lobaki pour ba viva ce qui ndenge nini bon biso ropekisa batu babeta na bango banzembo papa wemba te batu so balongwaka déjà po ba panza viva et bongo lelo ba olinga so basala viva ni Beza village na bango hein ba na village molokai. Ah ouais, ce que village na loko soko linga ngo panzango te. Oko sala ndenge kaka ba viena biso ba bailo kanto basala. Neti viena biso bailo kanto to mona azo défendre makambu na mais so mutu to atali abi wana viva la musique ape. Poza mwana vie beaucoup. So batel ba viena so ba stino as de la chorale. So batali ba wilo longomba. Mais bango problème moko eza ke bino sko botika na ba chanteur te. Bango selon ndenge bazolo bela. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Lelo bino bwana ba chanteur to bwana ba chanteur te. Bon bavon. Boakana no kaka. Ezali tricharito, ezali tirage au sort. Katrezonga ndoko kutisanga na ekipo ngala kana kite. Ngamotonda sa pa bouche po matisi ngana ring. Na bunda na mamedali na my Tyson. Hey, mawananga. Yemba oya lelo, yemba nzembo ya la voix du maître. Hey, na beli moto oyebi bien, na uti koma kilo bravo, kozongisanga komate, komata testom, otunanga koma santé, po place na uti, komba nangeza na tina teo, oyebi bien, na uti koma pacifique, kozongisanga komate, komata na WhatsApp, otunanga koma santé, po place na uti, komba galem neza na tina teo, Bakumba. Naloba.
Tosha Fulakanda. Yo, Ozala, moni osali 26 ans au sein du groupe Viva la Musica. C'est-à-dire, vous connaissez au moins l'historique de ces groupes-là. Oyebi, Bao Baleka avant, Oyebi pe Bao Bozana Bango, voire même Bao Bazolo Balelo, ce sont tes collègues, Oyo, Bozala na Bango pe Boko Zalara toujours, parce que le problème sont inhérents dans la vie d'une personne, mais c'est juste une question, Yahweh Bao Gérango pour na Ozala bien. Sur le plan artistique, Ozala, l'album Ebele Bima, Oyebi Ekondenge Zalaka, La Voix du Maître, Ekonango, Ikeseni, na Ndenge Zalaka, par rapport à Ndenge Bango, MBP, en absence, il y avait beaucoup, to, Baeko, Ezalika, Kandenge Zalaka. Bon, au moni, l'air vieille à Zalaki, et ben on peut sama na 100%. Pour y avoir 100% star, et ben on peut sama na 100%. Mais si koyo et pesami na 90%. Parce qu'il y a zate. Oui. Pour bisope tozaba élève à maître. Pour bisope to Hollanda, nzela ya maître. Yango no moni kombo album angweza La Voix du Maître. Et loko nini neti bino moko bozo sentir pena que ce qui vient zalaka elinge zala 100%. Qu'est-ce qui vous manque dans tout ce que vous avez fait? Bozaba élève à maître. Et qu'est-ce qui vous manque dans ce que vous faites aujourd'hui? Mais Papa Wemba azalaki Papa Wemba. Papa Wemba azalaki Papa Wemba. Donc oyo ozangi sanga kutundenge ofona loba po chanteur à modèle wana ngati lelo na betina chanteur ya modèle wana te. Ponaza bassiste na umeli quand même na métier. Donc tellement que toza élève à maître, yango no moni bisoto poussani penati na 90%. Structure nabino. Ndenge boké na banzembo nabino. C'était quoi le message dans La Voix du Maître? C'était une façon pour vous de dire aux gens que Papa Wemba, la personne physique, ne plie avec nous, mais Papa Wemba en tant qu'artiste qui ne meurt jamais parce qu'il a laissé les œuvres à Zali. Donc c'était ça le message où Bozan a contenu Moussousou en dehors Yawana au Boulinga et Sabatou dans La Voix du Maître. Dans La Voix du Maître, tu as Sabatou qui est Papa Wemba Azali. Au moni na beta histoire moko eza ya Elina Élysée. Na beta histoire lelo ndenge zalaka ya Nkoi. Omoni Nkoi soka kufi. Poso na ye ezalaka poso lokumu. Ezalaka poso omona ngo bakonzi mutu balataka ngo ezalaka Viva la Musica. Donc Viva la Musica de Papa Wemba. Donc to ebisa batuke na message na biso Papa Wemba azali toujours. De génération en génération. Maintenant, il y a beaucoup de choses que les gens vous reprochent. Vous, là, je parle des artistes, hein, je ne parle pas de vous en tant qu'individu. Bino artistes les luna banzembo na bino, vous ne faites pas véhiculer de valeurs dans vos chansons, la plupart. Et je parle de vous, hein, on a précisé bien, non, le bino ba musicien na lobite ke yo, na banzembo na yo. Maintenant, êtes-vous sûr que Nabanzembo est dans La Voix du Maître et que vous n'êtes pas à l'encontre de Fongola, Kotisa, Bimisa, Longola, to Biloko Bongo Ezate? Non, biso ko zalate, biso za orchestre. Tout à l'heure na otoloba, les orchestres sali plus de 40 ans. Biso zara na ba message na biso ou e banda depuis kala na viva. Ndeto baloba bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Donc tu vas parler toujours de l'hygiène, il y a santé et la vie quoi. Donc biso ba message na biso mona ezaka na ndenge nango. Ezaka penza bien pour la société. Biso oya modèle wana ezate sobo ki La Voix du Maître pour comprendre pena que toza ba élève à maître. Donc eza hasardé na titre nango eza La Voix du Maître. Pour maître, c'est Papa Wemba.
Maître ce Papa Wemba, qui aujourd'hui, Binosco Botika Pena ba niti ba bavon boy. Bozana bango mais bato bazoye ba bangote, on dirait pe bozo promouvoir bangote. Ba chanteur c'est vrai, moni ils a découverte moko bato ba talibiso, ils vont comprendre que Bavon c'est un artiste, il chante bien, tu vois. Mais on dirait Binosco bozo ko bimisa bangote. Eza pe na baya musupe ke ba musupe ba olinga ta musupe bazonga mais on dirait yo linga noté. Olinga ba ya wana musupe azala moi libanda poko yo régner. Nga nazaka mieux na place nanga. Nazo beta basse nanga. Très bien. Naloba chaque fois que la porte est grandement ouverte na ba master tout au bazara na viva. So ba monique ba rozonga. Porte est grandement ouverte. Maramoni nozo ba tosha. Oza pena cirkelelo ndenge bana viva et ça mana balobi te biso tozonga parler na biso. Boko ndima ke bazonga. Ezala bien. Ngana ondima. Ngana loba bana mai. Parler na bino yango bozonga na bino. Chez bino yango. Wana ndinga TV to pena na ndenge pe ya mutema. Po maloba muso ya TV za nango ya. Te tozana biso bien, ça va mais beaucoup tani pe boye lino. Non, eza penza na ndenga mutema. Eza na ndenga mutema po eza nango ezalaka na place moko te oyo elukaka ke bato bayinanaka nini. Ezalaka place moko bato fo baza na esi yango. Po eza ba œuvre d'esprit ou nde to partageaka. Quelque part esengaka amour. Nga porte ezalaka nango toujours ya kofungwama. So bana mai bakoya baye bazongi na viva la musique. Eza neti nzembo to uti kotala paradoxe tant banda okoma nzembo wana inspiration nango ela ndeni. En tout cas paradoxe inspiration nango ela nga ezalaka na mukolo l'air na zwi bana mai mususu na orchestre ndenge bana mai bakendaki na sangisi bango wana uzwa banani na zwi Dadi Bola Thierry Mogratana na commissaire soliste ngamo na komo travailler na ye azwi penza azaka nani liboso azaka nani azaka accompagnateur. OK. Azwi na Dadi Bola na zwi Nzenze mwana vient Nzenze baba beta sente na zwi Nzenze na komo travailler siko na équipe wana Deo po Deo azaka defendeo azaka batteur mais ya musique funk bani donc siko faut cotiser sous-soupé na typique akomo beta ba seben na komo travailler na équipe wana l'air to travailler to kemaki na Bel Air ezaki pembeni ya Mbenseke siko mukomoko na lali na omona nazokaka soki sirène eleki pa eke na Mbenseke donc kozonga sirène elle est la soute donc na comment comprendre pena que donc bateau bazotikala wana donc to so akufi akatikali donc pona ye route komi na eza sens unique donc natali pe route ango eza pe route de Matadi yango mona na yamba Mbenseke komi pene nanga ekomi na 15 km anga batongeli ngai immeuble na se ya mabele pona nga route Matadi ekomi na sens unique. Apparemment ces sont de paroles là donc en écoutant tes chansons il y a l'âme à l'intérieur. Donc il y a l'âme aux oka, ils ont touché, ils ont ça parce qu'il y a des chansons aux oka no na yo qui penaient le côté. Au qui penaient muta embiko mais on sentit rien. Mais par rapport à Batex na yo ça va. Maintenant je peux dire que eza ndenge yo moko okanisaka ke obana parce que mingi ya artiste baloba so comme un artiste comme yemba tamsuliwa c'est ka koti c'est ka komi c'est ka sali c'est bon on a déjà ba Maxime ndenge lo maka. Maintenant ici c'est la télévision. Quand tu écrivais cette chanson, est-ce que tu avais moi lien moko tamsuna makambo cimetière ou bando fréquenter cimetière tonde? Non, eza histoire moko pour titre nango eza paradoxe. Donc paradoxe na banaki
opinion ya nani ya mwasi wana donc ezaki paradoxal quoi par rapport ya ndenga lingaki abala ya réalité abala kaka na abala na mobali na ye donc ezaki ndengwana ngana zaki na idée na ngezaki penza ndengwana donc mwasi wana tellement que pasi eleki trop na mutema donc ya mona ki pena ke vi na ye esuki yango no mona baki mbenseke komi pene na ye comme 15 km. Et comme na 15 km. Lokola ngape na maki na orchestre tozalaki pe pembeni ya Mbenseke. Donc na komaki neti na place à mwasi wana quoi. Et on peut ça un paradoxe. Et cette fois-ci, on va regarder une autre chanson, Lamentation. Oyo, et ça qui est interprété par Pati Pacheco, qui, je sais, il est en train de nous suivre aussi. Pati Pacheco, dans pas longtemps, je t'inviterai dans cette émission, parce qu'il y a aussi certaines vérités. Oh, il faut bateau balinga komingi. Oh, c'est quoi ta position? Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Parce que tu es parmi le meilleur chanteur aussi dans notre pays. Hein. Il faut le dire, il faut reconnaître le talent que chacun a. C'est parti avec la chanson Lamentation. Nous sommes de retour et ça fait du bien. Na bateau batarabiso na dédié Nzembo Oyo na Willy Mouchene, le seul et l'unique code mondial. Moto et Sigazalaka. Ote ou agence ote do ye pa yazali code oko melo kaka. Willy Mouchene. Alors, Lamentation. Inspiration nango et la nini. Et c'était quoi ton message dans Lamentation? Lamentation déjà yo ebi ke kolela ya pasi. Donc kolela ya pasi. Donc ezalaki mwasi azolela. Donc mwasi azolela bolingo. Donc nga na ba texte tango tout ezaki amour. Net Lamentation ezaki amour pekaka. Lamentation ezalaki na Paris. Nazo kende siko place na banako fanda na Lila batu baebi Paris baebi Lila. Nazo kende na train mélodie ekomoyelanga. Mélodie ekomoyelanga. Donc l'air na komi na palais na zui guitare na komo Nzembo wana. Donc l'air na zo komango nga moko pe na bandako lela. Nga moko pe na bandako lela bon. Yo mo yebi ndenge zalaka soko lingo sala. O sala œuvre moko toucher batu. Donc yo moko fo kota penza na po wana. Donc yo moko fo zala wana. Yango na komaki Lamentation wana na dédié kango vienanga Alideps. Donc eza nzembo moko banzembo nga na koka oyo kango pe penza te po esala nga Mabe. Très bien mais mawa trop quoi. Pour na mona ngo Surtout quand tu regardes, quand tu écoutes la voix de Papa Wemba, ça te fait pleurer? Non, na parler quand la mélodie nango pour na texte nango pe ndenge lobela texte nango nde na lobela na texte nango nde na lobela pour mutazana lidwane zala Pacheco mutazana lidwane za Pacheco mutasala ba dédicace nde ezaki papa et moko. 8 titres signés dans Viva la Musica. Est-ce que tu t'es retrouvé ou tu te retrouves au moins na banzembo na Viva la Musica? Oui. Après départ de Papa Wemba, Ndima Kotika la Viva la Musica est un bon choix pour toi? Oui. Viva la Musica est un orchestre na Kotakiango Jeanne. Est un orchestre oyo Papa Wemba na mutema na ya bo papa encadré nga très bien. Alexenga musalango ti ndenge o na place yaki kotika biso
pe na Papa Wemba nga moko nazalaki chaque fois kotala Papa Wemba kotanga Papa Wemba lokwa livre. Bon souvenir oyo ozanango lelo pour na Papa Wemba. Savoir. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir ezaka liwa Papa Wemba. Mais oui, quand même que lui est naturel. Oui, oui, mais ça n'a pas si ce qui moutake brisque n'engwana. Il n'a pas si trop. Voilà, je vais revenir surtout que nous tendons déjà vers la fin. Bavon, Batouba, la biso belé, Batouba, la biso belé na minute nini okosala na Batouba, on s'appelle Sabango. Moi, Libanga pena 2, 3, 4 personnes et puis ton numéro de téléphone aussi, hein. Il faut que tu en profites. Peut-être bateau pe baolingaba, je moi contact nayo. C'est pile ça bango kaka. Moi et le romoko et ça la paie bien. Neti baza kocholanga pona yebi éliminer nga yoyo éliminer ngai mbumbulu vraiment naza éliminer oyo zosalanga vraiment eza injustice okutisanga kade na seigneur c'était bien kayebi aza ebende jamoko mona eki azoboude marteau pour bachenga vraiment ezali poule de la mort nazondima teke nakobima ata na un point na préféré na pola nanga ata na folofe c'est le moment liwana ngai trésor ngando. Voilà, dédicace, on a 2 ou 3 personnes, un numéro de téléphone rapidement déjà. Sans oublier la pesi mbote na bana kasavu bunyoso na pesi mbote na bana barumbu na pesi mbote na bana lingwala na pesi pe mbote na ba fanatique voilà musique pour vivre ça comme moko tout le monde baby que vivre ça comme moko donc on wana mususu woto zoka bazana ba bana na biso malembe ba okola pe ba okoma ka lokola vivre ba on bana te ba baza bana tala biso tala ko za pe la chef est-ce qu'on peut se mettre ça grâce quoi on peut se mettre debout déjà. Ça va faire du bien. Nabandeko Batalibiso Tosha, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cet entretien. Nahabité Malobanini Oyo Oropesa Naba Congolais tout. Bamouré de la très bonne musique, il faut le dire. Papa Wemba était une star internationale. Il n'est pas seulement pour le Congolais. Hein? Donc il est pour tous les Africains. Bazo Tarabiso. C'est à toi maintenant. Oui, donc il n'était pas seulement un artiste, une star congolaise, tu vois. C'était une star internationale. Alors, Batu Bazé Bele Batala Biso, Nini Okoye Bisabango, Baonyoso Batala Biso, programme en mouvement, un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre, répétition à Binopé. Ouais, merci. Merci Songanzila. En tout cas, merci. On appelle ça merci na RTGA Mobimba. Merci. On peut s'appeler merci à trop. Viva la musica, et ça toujours, viva la musica, et ça très bien. Bisso répétition, et ça chaque mardi na Kimpwanza. Na Kimpwanza, na bar Kimpwanza, de 15h à 21h. Album na bango, il y a Viva la musica, et ba fan na biso bana viva. Album Nabino ya Viva la musique à Ezali, album Nabino Sobobeti toujours Papa Wemba officiel. Bon mon a ba titre nyoso o Ezali wana, album Ezali, na opesa mbote ya trop na Cornelie Malongi, na opesa mbote na Didier Bokelo Dibok. Na opesa mbote na Sek Gama. Mbote ya mingi na mama Amazon. Oui, maman Nabiso vraiment na opesa mbote na Dani Makondolo Bundes. Dani Makondolo Bundes. Mbota trop na Didier Mpetingama. Merci beaucoup. Quant à moi, je remercie la grande équipe de la production. Là, je vois Chang Kabiona, Fiestambou, Benjamin Luyele, tout le monde. En tout cas, je vous dis merci. Et surtout, je vous quitte avec le même plaisir de vous retrouver très prochainement avec d'autres invités sur ce même plateau. Mais une chose,
vous avez besoin de faire connaître vos produits et services, nous sommes là, très disponibles pour vous servir. N'hésitez pas à nous contacter sur ces numéros. Le débat continue sur notre page Facebook Œuvre de l'Esprit. Continuez à commenter parce que nous sommes là. Cette émission sera là. Si vous nous suivez, faites les commentaires, partagez aussi. Je vous retrouve à très bientôt. Au revoir.